Mbote, Mbote, pe boye bolamo. Na la télévision nabino HD la Congolaise TV, émission nabino Popola. Ah, comment bilé nabiso à chaque jour. Na pesi Mbote nanga na patronne Espérance Bongo. Ah, maman culturelle. Na pesi Mbote na musique siko sali na ba États-Unis, pourquoi pas à toi. Piranson Bendo Mpungu. Ah, les sponsors depuis France na Marseille na pesi Mbote. Tikate bozala kaka bino batu oboko soutenir bolingite eloko oyo ekende liboso. Voilà. Lelo tolingaki koloba muke likambo o etali eza na batu mibale. Batu mibale bandimi ko supporter 9 personnes, 10 personnes, 11 ou 12. Batu wana nazolo beza nani ezali papa pena mama. Likambo ko kama makasi Batoumi balé babokoli 15, 12 ou 10 personnes. Basali sacrifice nyonso bakoki kosala. Tant que papa kuta sala raté. Tant que papa fonctionner salaire malonga te. Basali ke babokola bana na bango. Bana balia, bana balata, bana batanga. Batoumi balé. 2 personnes. Pour na babokola batu 5, 10 ou 15. Il y a des parents oyo babota bana na bango. Ah, papa moko baboti bana ne bakomi ata 24 bazali. Na pese exemple bandeko na biso na centre. Pourquoi na longi lelo na lobalikambo wana? Pourquoi nos parents sont abandonnés? Papa wa bokoli yo, mama wa bokoli yo. Ozwi na obozwi, olinyo kota na yo, soki na boîte, soki wapi osala mbongo maloba keno yende. 10 personnes boko la batumi balete. Je parle aujourd'hui aux jeunes. Nous qui nous sommes. Comment se fait-il baboti o baboti biso? Ba supporter biso tout qui 5, 6, 7, 10, 15. Mais bango bazaka mi balé to ko bangote. Des jeunes irresponsables. Dieu va vous demander. Soki lelo na ye ko ba loko oyo lelo na popola pona yango parce que na moni na moboti moko. Moboti zola na balabala. Na meiko poussa na papa. Est-ce que ça moi nzoto ça passe toza nini moi na isika ya kolala ezate papa obota na bota et vraiment bande ko nangai ba botu ba bokoli bino ebele mais bino bozami ba mo bazaka mi balé bino boko bokola bangote. Dieu va vous demander. Donc yo suis na yo mbongo olima benga yo boss olima benga yo soki nani donc isika yo okende yo nde koloba ambiance. Papa koko kaka yo mais baboti oyo baboti yo oyo bapesi yo vie bato bapesi yo vie po lelo bato oyo ozomelisa bayeba yo ata 1000 francs pamba par jour ozopesa te. Est-ce que c'est normal? Ba jeune mbote na bino lelo na popola biso ba jeune parce qu'on a moni lekeli. Comment se fait-il papa oyo aboti bana 9 azolala na balabala Kinshasa? Est-ce que bino 9 beaucoup la papa ti? Attends moi 2000 fois 9 ça fait combien? Somme na 2000 boza 9. Ça donne combien? Papa ko vivre nango na journée, oui ou non? Les jeunes au moins sika to bandi ko kende. Au moins ndenge ba novela saison mema biso. Au moins ndenge ba Nigeria ba to tinda biso. Tant de komi ko bossa na bato ba pesi biso vie. Enfant, honore ton père et ta mère. Ils ont moko na kati ya Biblia. Kati na mibeko o nzamba sengaki. Abi po umela na mukili. Po umela na mukili. Mais kosundola papa na balabala. Yo lala resika mo peut-être ya Lix. Ata po lala kate po misusu balala na bana bonanda ko lala te. Balala na bango kaka na ba boîte, balala na bango na ba hôtel. Alors, papa zola la wapi. Les jeunes, ils ont m'habité. Nous sommes des jeunes. Tu peux que se péli sans autre ngonga moko. Mais est-ce que total a kababoti na biso? Est-ce que total a kababoti na biso? Il y a même des jeunes, hein,
oyo toyeba jeune lelo so akomi ne na mbongo akomi na ye boss soki maman to papa na ye aza na mwa défaut moko awanga na ye devant bato. C'est lui ou celle qui t'a donné la vie. Et surtout la maman, celle qui t'a porté pendant 9. Il y a celle-là même maman mais moi 11 mois. Pour maman ça a défaut, to pour maman le baka français té, yo le komi na mbongo, yo le komi mozui, donc il va mo botino le souté. Dieu va nous juger. Jeunesse, nous sommes où là? Tandis que comme ko bungi sabiso. Origine na biso. Et si ka to uti to bosani. La maternité, ventre ya maman, dibumo maman memiyo. Maman zo lingala la nzala meyolia. Vous vous imaginez? Papa mon soeur fonctionnaire. Dans un exemple il y a pasteur moi a cet exemple à lobby, bazalaki 5. Papa n'a pas fonctionnaire. Bazalaki 3 bazana université, ba mususu bazala déjà na ba secondaire, na humanité. Papa touché si c'est $80. Or université vous savez l'université ça coûte combien? Ba 300. Toi qui na ba syllabus, toi qui na biloko mususu. Comment papa m'a dit quoi arriver qui attendait ça 3 universitaires et puis 2 au bazana humanité. Vous vous imaginez? Papa tout ça la nyonso po bino botanga. Papa sali nyonso po bolia. Papa sali nyonso po bozanda kwa kolala. Papa sali nyonso po bozo ya kolia, ya kolata. Et lelo bino bobongi les 5. Bozui moi quelque chose. Papa na maman bakomi bandoki. Papa na maman bakomi bazoba. Jeunes, réveillez-vous. Les mondes autres au vivre, ils en attendent. Mais ça, qui va nous juger? N'oubliez pas que nos parents sont des représentants de Dieu sur terre. Parce que notre vrai père, c'est Dieu. Et ce sont des représentants. Alors, aussi Dieu va te juger. C'est honteux. C'est honteux, aujourd'hui, bien, aujourd'hui, bien, autant bon tout cas, mais papa n'a pas balabala. Français baloba, tout se paie ici-bas. Nyongo moko efuta magana life les alagate. Nyonso to futa kana mokili. Oyo sali baboti na yo, okoma moboti efuta mela yo. Nzamba juste. Je vous dis, Dieu est juste. Parole en Nzamba est déviakati. Chez Dieu, même si vous demandez, il va vous pardonner. Mais oh, ils allaient déjà qui n'ont action qui fait kokisama. Vous êtes pardonné pour vos péchés. Mais nous autres, il faut aller sous moi na mokili. Nous autres, on a faut ta péché na mokili. Mais pas dans Nzambe, tout ça a limbisama. So to ibarati. Merci à vous, merci à vous les jeunes. Où avez besoin de responsabilité. Il y a pas parents nabino. Merci à vous les jeunes. Où on n'a pas si vous allez na yango, mais bundima ki babo ti bazalaka malam. Merci à vous les enfants. Où bundima ko fonda na ba maman nabino. Nakumoko ata azali ko sala salité na bilamba ndakumoko. Combien de jeunes, combien de patrons oyo bazo ba boti na bango bakina ko tika bango na ba homme de veillard. Ça ce n'est pas notre culture. Culture a ko ba boti ko kina ko tika na homme de veillard. C'est pour les occidentaux. Mobotu ya botinga o longolinga kaka. Po ya komi ko sala kaka na longolena tinda na homme de veillard. Azala musika na libota na ye. Oh. Sonia Bouepona nini. Merci Nabino oyo bofanda kana babote sika moko na lobby. Po Nzambe ofuta bino. Nzambe ofuta bino na lobby.
nzambe asala eloko moko tango ozali mwana moke moboti azobokola yo tango moboti azobokola yo azokobokola yo po ye pe akozonga mwana moke yo ozwa responsabilité na ye sikoyo yo ozalaki mwana moke ye azwi responsabilité na yo sikoyo ye abandi kozonga mwana moke yo obengani epa na yo. Vous imaginez? Et c'est à niveau to koma niveau mutema mabe sikezo kende bango bazalaki ka mibale so na zolo ba mibale ta mususu ezala mwa poids hein na pesque exemple siko ya mingi za ba maman papa kufi to papa vous a abandonné et c'est la maman oyo nde muto abokoli bino mais maman komi kilo pour na bino 5 so to bino 5 même vous êtes à 2 maman abokoli bino na passe bozui lelo maman a komi ennemi na bino maman ngope otungisa biso mingi to tia to boa yika na homme de veillard bokina ko boaka bokina otika te bokina ko boaka azala kuna o déranger biso pour sala nanu bilengi na yo osaka na bu jeunesse na yo elenge sepela na bolenge na yo kasi yeba eza na tango mususu nzambe obenga yo. Nos parents baza ba représenter nzambe na sena moyi yeba o nyoso moboti akosala yo sanga ko mukolo eza ba oyo bane kosala tango de mwana muke akoki ko perdre mémoire akoki kozala susu yete force ko kozala te et alors bo aider baboti ko kende ko tika bango na homme de veillard. Pourquoi? Maman ko kena homme de veillard ce qui toza sous na vie l'état ko en charge mais nous sommes toza na vie maman na nga na za na vie maman na ngai na pasi na nga na zui maman na nga na ko tika na homme de veillard non chance ka ba maman na biso bazana na makasi bazoluka bango moko bande ko na ngai ba jeune tozongisa mayele na biso pona koyeba ke bomoi ou la vie o tozana yango ba parents wana mutu balingaki mama ko kepe ko kata yo bomoi mama ko kepe ko longola zemi na yo parce qu'il y a de cela o ba parents ba papa ba bo ba wangana ba zemi na bango mama ko kepe ko longola zemi po papa zala kite papa ndima kite mais mama andimi ko boko la zemi wana 9 mois, 8 mois, 11 mois, et même 12 mois, autoyebi basali. Et le lot maman a comme pamba. Pour les gens posa ya bozui. Pour les gens posa ça l'ambiance. Sachez-le bien, mes frères et sœurs, Dieu va nous juger. Tout changer. Moi, mon cœur est joie. Ne fils que muke oyo yebi ke mama zara ye moko to bazana papa osali moi calcul oyebi ke bango mi baleta musu semaine moko bakolia moi fufu quantité boye moi sucre na bango boye sali moi eloko boye sali tikela bango alors kende ko sala ambiance na yo ningo lingi bénédiction ya baboti sala aki tozo bomoyi mulai na mokili. Ceux qui baboti wa komi ko douter na yo, ko loba loba sima na yo. Ah mwana yo penza ah mwana yo. Tango moboti azoko nima wana. C'est la malédiction qui suit. Ceux qui baboti wa komi ko loba n'importe quoi sérieux, c'est la malédiction qui te suit. Luka mokolo na mokolo baboti wa ko pambola yo. Pour ozo bomoyi mulai na mokili et puis chance ya ebele. Merci à toi Espérance Bongo. Yo muto créa chaîne yo. Yo muto linga ki te culture momoko ekende liboso. Merci à vous les révolutionnaires congolais. Oyo bosalaki conception émission oyo poto meka muke ko révolutionner ba congolais. Ko zongisa bango na nzela morale. Mpiranson Mpungu.
le sponsor officiel, merci na yo, musika na France, na Marseille, sikozali, na pesi yo mbote. Na pesi mbote na nga na Dej Derrick Amane. Motema Marie-Claire Yanganda. Zoya yo mbote. Le champion Kunzo Mike. Na Londres, zoya yo mbote. Maître Innocent Machaka na pesi yo mbote. Champion. Impact Kitenge. Motema Nadine Bibi. Yo pe na États-Unis. Allez, zoya yo mbote. Bovik Katay Famba. Légende. Na Afrique du Sud, na pesi mbote, mon ami propre. Na kabeli mbote kwa kina yo. Lili Faida, na pesi pe mbote. Na bangambo wa Kongo mususu. Na pesi mbote na nga na bino nyoso bola na ngai. Na bino nyoso bo sepelaka na biso. Nani mususu o nazangi pona kopesa ye mbote na nga. Adios Alemba, le président de tous les musiciens congolais na pesi mbote. Ntsaga Congo, président de la révolution culturelle, na Pesio Mbote. King George, notre CG, le secrétaire général, na Pesio Mbote. Sans oublier le président de l'ANTPC, Monsieur Ndungi Mambimbi, autrement dit Mansoumou de Brende, na Pesio Mbote. Quant à moi et à mon équipe, bino ba nyoso bolingaka émission oyo, to pesi bino mbote et trobi bye. Allez, ciao.